Tozolela pour na peine victoire. 2 semaines ka o izinde zika ki papa. To kembi na façon moko osakana te. Donc tozui moi souffle mikolo izine so eziki. Tata la biso likambo to ko kufa. Biso va to vivre ndé na peine victoire. Ba minerva la bana makamnyo se utande na peine victoire. Donc so bo tiki souffrance moko osakana te. Donc ce que va Kati ngo yeba ke moi gouvernement pas compte baisse. Biso va na Kati vers 19h. Moto ka mukie. Tumara moto bani opela, moto bani opela. Et le ezalaki nini? Ba bioko to bomara moto ezalaki te. OK. Ezalaki te. L'état ba benga ba ka resandi ali moto eko ya makasi ezui moi une grande partie. Mais l'autre on a ngai peine eziki 3 fois. 3 liboso ezikaki na essence na station. Ezikaki na station, deuxième fois na nouvelle usine, troisième fois eziki na service central na dépôt central. Place batiaka ba secret, ba bloc ebele banini. Ezalaki groupe katanaki. Oureye. Basali flamme, ne moi 3 liboso. Yango ça sud à Samuto. Izinyo bana toya, ça fait 15 ans. Tout le monde a bani copier la moto. Tout le monde a moto parce que uta ezati. Biso yoga société so sala awa. Futa biso, to boko la bana batanga ba classe kala mbonga biso mapa o. Les autres bito fana bo to komba chemin. To comprendre moto ngozo uta wapi. Na minute ma pesate, le bito yo so sande nini to teka to sani. To zo ebati. Ani to ba chemin. Biso to boko bana biso société to boko la bana biso mbonga mapa o yo. Il faut la foutre à travailler, foutre à monter. À travailler, parce que si le capé, tout le monde s'en rappelle encore, tout baby, ça, on a raté tout ça. Tout le monde. Peine victoire, au deuxième fois, l'histoire est Zika. Frère Patrice Aouchoya. A ABC, on a basala bien. Ba foutre à travailler, tout. Soit foutité et Zika deuxième fois. Il y a un moment Ziki les sous. Maïsili, 11 000 tout cas.
donc yango ezobima me moto ezopela kaka donc éviter soki moto aussi là. Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Toza awana maman, toza. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman kombo nani? Kombo na Esther. Maman Esther. Maman Esther, to moni oza na malobe belé ya roloba. Maloba ngoza na nini? Yebisa biso na. Malobe za vraiment ya belé donc tozo lela pona peine victoire. 2 semaines ka o izinde zika ki papa. To kembi na façon moko osakana te. Donc tozui moi souffle mikolo izine so eziki. Maman siko tonga to tuna. Oh combien de fois peine victoire ezui moto? Oh déjà 2 fois. 2 fois déjà on ezui moto. Donc 2 fois on ba moto on landani, c'est ça? Landani donc dans 2 semaines pas même 1 mois sous usine sous eziki. Okay. Donc il passe donc l'état tel la biso likambo toko kufa biso va to vivre ande na peine victoire ba minerva la bana makamnyo se utande na peine victoire donc so bo tiki souffrance moko osakanate souffrance vraiment à Kinshasa. En tout cas, bo sunga biso pour na peine victoire. Bo tela biso likambo ezanini. Ngana uti musika. Na uti musika ya selemba babenga izine ziki. Kokoma na ngaka ngo tozui pata mapate. Do bo sunga biso vraiment pas si moyen te. Donc maman lingolo baboke yo uta se kokoko uta selema pour na yozo mapa awa na peine victoire. Selemba babengi ngande obenga ke izine ziki na zui motomba unande tokomi awa. Donc il passe vraiment. Baimbo kabozo boyoka makamama zolo ba donc peine victoire yango ezotang sabana yango ezole sandaku. Donc yango boyoki nende kwa lobby. Baoba. Donc ce que bakati yango yeba ke moi gouvernement ba kota baisse. Biso va na kati vers 19h. Moto ka mukie. Tumara moto bani opela, moto bani opela. Elo ezalaki nini? Ba blo to bomara moto ezalaki te. Ezalaki te. L'État va bien avoir ressendu les motos qui ont makasi et 8 mois une grande partie. Mais l'autre c'est pas le ponini et comme il a usine qui doit ça la map pâté. Zara dépôt central. Place bon baba secret, ba milikina, CV central. Place mamie se vandi. Mais l'autre grave exact ba démarrer ba kamité. OK. Siko to ngato tuna ndenge moto epeli boy. Eko bloquer binote kuna na kati yo makamwa bongo esimba te. Bon, on a confiance à patron nga. Oh, écoute, ezaki ma case tout à salaki yango. Mais ndenge zawana bakokata départ mususu côté Kurezikaki. Bakokata mais usine bientôt il démarre même milo ba redémarrer na bango yango. Normalement incendie na expliquer biso ne bandi na ba earning. Et bandi à partir de 19h. À partir de 19 to vandi to monika ka moi moto ka mukie malikolo. Kutu question moko utaki na sima bi azoki mambango bi moto. To kotala moto bano milinga zo bima. Moi moto ka mukie mettez-moi tozali na ba nini ya auto moto te moto bano poussa na tie ko ya grave ba bengi ba ka resani ndeye mais ça quand même ça va. Papa to yambo na chaîne biso mais on se présenter quitter. Papa comment nga papa tonton. Na va na changu na lalia o. Vous êtes travailleur na peine victoire. OK. Na lalia o à cause ya moto mais to sambela ele kamalamu. Nayoki maman musu bazolo bakeyoka c'est pas pour la première fois peine victoire rezu moto. Oh combien de fois peine victoire ils ont moto. Pour ngai peine victoire eziki 3 fois. 3 liboso ezikaki na essence na station. Ezika na station, deuxième fois na nouvelle usine, troisième fois eziki na service central na dépôt central. Place batiaka ba secret, ba bloc ebele bani. Ndeziki, ne dépôt ndeziki. Ah donc Baimbo kabozoka ne papa lobby donc peine victoire ils a dépôt muteziki côté ya o balambara nini mapa o nini kuna moto comité
Merci beaucoup papa ndenge tu yamona chaîne biso. Merci. Kabinda. Tozana frère na biso expliquer biso. Bonsoir ndeko. Bonsoir papa. Papa comment nani? Glody. Frère papa Glody, expliquer biso na tomoni moto ezopela makasi na peine victoire. Papa Glody ozana nani? Na travaillant à peine victoire. Donc ça na peine victoire. Oui. C'est bon. On expliquer biso na moto no ebani no pela na ndenge, za na ndenge expliquer biso. Moto to comprendre te. Toi le bosso esika ekaka boye. Au deuxième tour. To sa musala na kasi. To mona kuna moto bandi ko bima. Toye to bomango moto flammé. To comprendre te. Bolu ki a besoin de solution. Ce qui te comprendre ce que ça nini. Papa, yebisa biso nanu. Moto ngo c'est dû à quoi? Moto donc malamora be moto bandi opela. Eza nini za courant te sali bongo to ndenge expliquer biso non. Ezalaki groupe katanaki. Koureye. Basali flamme. Ne moi toi le bosso. Yango sa sud la sem tour. Kourata ngwe groupe akati. Kourou salaki te. Groupe asala. Tant voyez aksanga na groupe et ça les flammes. Yango ici côté onyoso. OK, merci vraiment pour na maloba oyebisi biso. Bande kotoza en direct awa na lingua la précisément na boulangerie ya Pain Victoire na Kabinda. Donc ndenga to lobaki que awa moto eza makasi. Mbote papa. Papa, izinyo bana toya, ça fait 15 ans. Tout le monde a bani kopela ba moto, to kopela ba moto parce que uta ezate. Biso yoka société so sala awa. Futa biso, to boko la bana batanga ba classe kala mbonga biso mapa o. Les autres bito fana bo to komba chômeur. To komprendre moto ngozo uta wapi. To zeba te parce que uta moto zo uta to zeba te. Et puis ba passe na motema. Na minute. Bon, ngapola nga moi za koza courant. Pour partir bon ça fait 2 semaines yango. Mais moi tes autres bandara kopela sous tes baté za nini les baté so mona to singa pa konzi ba me kana ko sona ba luka tama ba sona mundele ba me sona nano to ze baté loko ni ezole kakati ya izini oyo ze baté so que za nini to ze baté na minute ma pesa te le but est de sande nini to teka to sani to ze baté ani to ngaba chômeur biso to boka ba sa société to boka la ba sa mbonga mapa oyo po mapa ona zina ocho teke si fona zo ya poko na zuita uzangwa mapa kuna kati zati uzangwa na minute ko lobani to ze baté ba konzi ba lokala ba dans l'état ba na ko sona soka za nyonga ba ya ba travailler after ba travailler nyonga la bango po to ta na kimia ko ba travailler ba zo silika makamero marché te makamero marché te to ambo soka pesi ba mbongo na bango biloko ya ko sala mate to ko mona ngote mais ta biloko de sala mabo passe ba travailler ba zu salaire te na futi bango te na ba futi bango te fala futa ba travailler futi bango te ba travailler pe ko silika pe ko la mutu ba ko sala pe na encore to baby sa on ka so sangi to mon mi tu ka kimi ba mbongo ba yibi mo ba mbongo na qu'est-ce que le mbongo bimi ayibi quand mo te peli ouais quand mo te peli mi tu ka bimi on ma te mi banda mi tu ka bimi on banda te mi saki ba mi tu ka nyo mi tu ka sala kata garage kuna so ba bimi saki to ze ba te so ka zana nyonga ba travailleur a futa bango me futa travailler mbona bango po boye eza passe na minute yo to sani to sani na minute ta pa su to kene ko sala te la société na biso yango to rambo futa biso awa bon minute to no nyoka mana bana to sani to saki ndo pa to ko la bana so to ba mama to ba responsable to ba ta ba université to ba ko ma niveau à nini supérieur na minute to sani bo so ba na musala ba ndo sala e sila le hotel le pe ko sa ma pe to sa mi kolebe ko sa souffrance eza likamon mystique Pain Victoire au deuxième fois l'histoire ezika frère Patrice Auchoya ayebisi bango pona bazala bien bafuta ba travailleur tout soit futite ezika deuxième fois yango omoni eziki lisusu pona ba travailleur bien te ba misu ba kima ba mituka na ye ba misu côté ba kende banité
Oh, 2 fois. 2 fois. Eziki na avui et ezika isunani. 2e fois. Frère Patrice Dalo Bakiango. Bafuta ba travailleur pona azala bien. Yelo kwa boyo bafuta ba travailleur yango eziki 2 fois. Alo baki un jour ayaki na 4 presque ba ezika lisufa futa rara. Asa effort futa ba travailleur. Merci. Bozalaki ebele kuna na biso na chaîne na biso Top Africa News. Toza précisément à Kinshasa, na commune ya Lingwala, na avenue Kabinda, na boulangerie, précisément na boulangerie à Pain Victoire. Binomo boyoki ndenge ba mama ba leli, ndenge ba ndeko ba lobby. Pain Victoire eza boulangerie, eza usine oyo ezo tangisa bana, ezo lesa mabota. Donc, binomo boyoki ndenge bato ba leli bazo solution. Dieu merci. Moto ezwamika kana dépôt, moto komi ti place balambara mapate, place basala mapate. Donc tous en direct. Le moment me borozora précisément la chaîne Top Africa News. À la prochaine. Ciao ciao.